C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. La danse, c'est l'angaï. La barre de Saint-Ouen, Nazo Luka, dernier exotique. On a marqué la Château Rouge. Token à l'accent en bouta. Merci à tous. Restaurant Daniel Exo, Yangoy. Dernier exo. On a Château Rouge. Ce qu'on dit paye. Vous voyez Paris. Les cas Château Rouge. Nous allons à Château Rouge net Yarologa. Au cas de Sénégalais, nous bâtissons l'Arabie Saoudite. Il y a qu'un dernier exo. Ah bah soldé biloga kolia. Pour na Congo, bana Brazza, bana Angola. Vous voyez na Paris. Ou les kina dernier exo. Donc emporté Ali. Ntaba na Siego. Quel solde? Place Moussou 15 €. Balinga Kongola ondengeni. Balinga Kongola ondengeni. Dani hatali santé. Yaba Congolais kolia na biso. Na be épidémie ndengeye. Soko lié ma casité. Ou banaka lelo vaccin. Lobby vaccin. Lobby 3e dose. Lobby 4e dose. 31 rue Marcadet. Château Rouge. Collier qui toque. Toujours les mêmes prix. Dernier restaurant Exo. Gif noir. Mais Bobo Salaté. Il y a aussi les formules. Sois le bienvenu sur la vérité, mission Labino Vérité, toujours en face. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Papa Rolls. Papa Rolls, pour que Papa Rolls a une chronique, a prêtre. Il y a une formation dans milieu de musique congolaise. Donc, par respect, il y a un fauteuil jaune pour ne pas tête. Pour que ça peut valer à plateau tête. Mais tout à l'heure, il y a une tête, il y a un cas. Papa Rolls a parmi les bateaux sélectionnés, il y a un fauteuil. Nanga valeur après ça parmi bateau bazo pe ça peut pour après soit peu bundaka tina ajo de l'autre sur la bino boy azola na 55 ans là bientôt mais au monde qui a télémara pendant 2h 3h du temps pour dans la musique congolaise à la vue à négliger nga la pesa ki ba respect belé na bi ki bato la biso bo sape belé bo pesa ki ba respect pour au monde papa aza pas parole ça s'appelle papa pour âge ma génération la peur botinga donc on a respect belé c'est pour cela la PV a contribué trop dans carrière en Europe azam mutali bosso comme journaliste comme chroniqueur au Ayambanga la conférence de presse à Fabregas je me rappelle bien après ça va porter ça nga petit nga migi ngo yembo ko simba pele loso yo simba parce que mon mokolo lumbaka solo mais lo marama bien a prophétiser déjà pour nanga yango moni lelo nanenga respect nanenga honneur au mérité to honorer fauteuil jaune nanenga idéologie avant tout comme na 20e personne fera les cas mais tout sur le maramese belé bandeko balanda biso bandeko balanda payer vous la connecter branché to beta analyse vite fait tout sur la maramese c'est très important pour la musique na biso puis na passage héritier watanabe nenga otaki na Espagne Paris na seconde tout sur le héritier azana Turquie. Donc, parce qu'il y a des témoins qui ont accompagné le groupe, il y a la team Wata dans la Espagne. Donc, c'est ça, je suis sur la langue, je suis sur la musique, je suis sur la presse. Bonjour, Papa Rolls. Bonjour, Naomi Genyema. Bonsoir ou bien bonjour. Bonjour, bonsoir. Parce qu'Internet est en air fixé. Merci. Merci pour l'invitation, pour le respect PAR. Je pour ce moyen de mes bons modèles. Voilà. Papa Rolls, tu as mis le fauteuil jaune. Ni na osolo bana débit ozo mérité na ninga ba valeur na kati ya presse moko na biso mais tona masole belé to sola lelo vraiment to singo ça la clair pe ouvert na biso
Ouais, na ça. N'habite caméra na ngeza oyo. Yanga yangona. Ba caméra minyo somisa to ekozwana ngoyo. Ah, mais mingi sur public bango. Bango. Voilà. Lelo tu as mis la fauteuil jaune, nabi que ouais. Émission sur la vérité pour la 2022, au télévision na musique trop. Na si remoni pe évolution pour ceux qui bato ba yebi bisoté to batonga na yebi ti bazo ba évolution, c'est que yo moto yebi pe yo moto tchadi boko pour na solo oyo osomona seke. Omoni lelo to komi pesto yambio évolution na biso esali yo ndenge. Tena moni ga o ezami genyema na senti pena que non maillot jaune c'est que zo ménager. Moni ba pesa maillot jaune kana muto zo mener course. O sko mboka maillot jaune Tour de France. Le gros en gacha France. Donc vous avez aux pays idéologie maillot jaune c'est que ba penga on ba tête de série numéro 1. On a sur la tennis mais aux vraiment muto zo mener. De muto zo mener. Baza liboso. Ba la tsake maillot jaune. De yo ndongo la tsango peno méritant ngopé. Voilà, merci. Voilà. Merci encore une fois de plus. Kuna na liboso. Merci. Merci. Merci encore une fois de plus parce que la bénédiction est là vraiment chemin. Pas parole, c'est chronique musicale. Chronique musicale, la musique nous a facilité. On sait combien de temps pour nous revivre dans la mission congolaise, pour tout le bien. Nous avons dedans, nous avons passé la mission, nous avons capricé. Oyo le logo za la bien falli. Ce que vous avez fait référence au fallait au CPLAT. Le logo za na ferré. Vous avez bien ferré. Des faits que vous avez bien trop, fallait au CPLAT. Le logo za vous avez bien fabrigaz. Vous avez mis sa fabrigaz n'a pas commenté au mon héritier au CPLAT. Même héritier au CPLAT. C'est-à-dire que gérer la mission congolais vous avez au millier. Il y a na bango eza facilité mais yo ou men na makamongo pas parole ça fait combien de temps vous avez 4 milliers de musique congolaise na ba mission congolais. Bon, nous comprenons la question tourni, mais ça, et là, on a que la musique est banda bongo. On a déjà au départ, pour nous, la chronique de la musique, on a une vie tant on a là, on a peine à anduliste. Mais, on a la musique est passée, l'équipe n'a pas passé. Donc, et ça là, on a bien musicien. Mais, on a la musique déjà. On a la via kala, on a la musique. Si à tel point que le kola kaka ezaki lisola lisangu pour musique ezali lisangu chronique au sala rappel tona masangu so talia tolia masangu donc na banduliste na biso tolia tozaka na faire ya lisangu donc état d'esprit wana ya olia lisangu oyo nengana za na ndule na continue ngotina chronique donc c'est-à-dire koyeba ba musicien na koloba na koli nango kosala chronique te mais kozala na ba musicien na koli nango parce que ba orchestre bumwana donc état d'esprit ba musicien na koloba na ye bien déjà ndenge zala mais sikoyo ba musique oyo nde eye lobi awa oyo na koloba partie ya conflit ya Jibe na Wera et pai et komaki ke musique et comme na ba comme na ba parti pris le rôle ba fan ya ba club ya football pour musique ezaka na mayote ne tout monde muta vita ponga na ngai fanatique vita ata imana beti jeune ni na ndima bango te wana na bale mais na ndule na olinga papa wemba ponga vraiment mutu na lula ezaki papa wemba ba miso ba pesanga gu ya ba papa wemba ya ba jengaka ba marai ba kinkester ozomona mais ils ont empêché ngate na lela lita bembo ils ont empêché ngate na sepela bon zaiko pena mo ezaki na sepela mukieme mingi te ils ont empêché ngate na lingala star ils ont empêché ngate na sepela na grand zaiko wawa ba chimita ba job poster tant de fois zaikuna ils ont empêché ngate na sepela na shock star ils ont empêché ngate na sepela na nzemo OK jazz bimisi mais leur musique est comme asiko que wenge panzani mode mobo opératoire mobo ko s'installer il faut vraiment osala soit osa BCBG soit osa maison mère soit osa Kadia soit osa kota maison mère bon bazo benga batu banani kota je vais benga batu Kadia banani te kota maison mère bazaki na soko za mutu mobo boye donc ko trahir courante parce que à partir ya wana musique ekomi ya ba mayo comme nous musique ba manobe comme mayo pour nous lobake et comme vraiment faut ça na couleur bon biso ce que tu banda chronique na koloba période wana période amabe
période oyo balingi mutu lito ya mutu efungwama te do so fungola koto fokanga ndule ya sans frontières bamise bango baloba yango la musique est sans frontières mais bango batia bafrontières donc nakoloba ke kosala chronique musicale lelo faux esprit c'est ça faut apprendre un cas vous avez un esprit pour affronter nos bandoulistes pour que vous appelez bandoulistes ba yuma baza osomona parce que si vous avez un musicien vous avez ça boulot bien au tate non ayene na lobeli mutona boy notre travail fait ton boulot chante ngamo na bina ngana za musicien musique ya passia moi ben yo mo yembi ba plan bi o yangote donc so mo yebi que non emba danser o sa ba bula danser en tout cas au pekisa mutu ta fungula lito côté mo et puis ba musicien ba champion ya oyoka biloko o ba pekiso yoka après na chambre ba kangi ba porte kangi ba fenêtre a oyoka bora muninga pour faut ba nuance na ba note ya on a vu pour ça chronique lelo na chronique on ngeza faut ça peine nka oza un esprit pour ndule lelo ka banka ezali ko ba yumate vous comprenez mais ça fait combien de temps déjà banoza na chronique banoza na monde wana ya chronique au la musique tout le monde a 20 ans pour ba 15 depuis na bana favelas de muchacha la dos ezaki na nini autant pendant na signer pendant na kota makambo ngo pour na mona neti ba bulufa on ngabenga ba bulufa ba yuma batoyo ba yaki na jeo yo totuna ngai wana soit azaka mutoyo akomoboma mutoyo alatinda bato bakanga ba matoyi ba ka musique musute ndina signer pena funa kota makambo na eba ke ebanda na mairie de Clichy et pas ya passé ministre yaki na staff moto vanda na tous les ndoulistes balega wana na compte idéologie. Parce que tout le monde a une mentalité, parce que tous les musiciens. Mais si vous avez et comme vous avez parti pour habiter, partir à l'élo dans la musique. Donc 2006, nous avons parti dans bandi l'élo, tu as mis 2022. Selon les 16 ans, 17 ans, 16 ans. 16 ans, donc voilà, donc on a commencé vers 20 ans. Voilà. Donc 2006, je bandi. Mais le problème nous coûte dans les musiciens, dans les artistes, ou le fait que les jeunes montent mes apembe, qui est facilité, dans la musicien boy, pour le baga boy, pour est-ce que comment il a na carrière non? Bon, en tout cas, les musiciens vraiment en limité. Na problème dire beauté na musicien, mais peut-être on a mon que na kolo ba que na kuta na iloko boy, et ça va entourage à musiciens. Tellement la plupart des musiciens, la plupart n'a pas tout mais la plupart de majorité ils ont bouloufa ba bouffon parce que pour musicien lingaé bazara prêt comme musicien ça tenté musicien start ana tenté excusez-moi on dirait moi singa moi continue non mais la maille musicien pendant ça ana tenté il y a kolanda biloko to lekaka na ba réseau la plupart batuna ende mutu batalaka balfuyaka et puis bon ba rapportaka ba information moko déformée erronée alors artiste ana tenté ya banalise ana makambo ebele d'où ayoka mutu na pembe na ebisi so c'est bien Papa Ross Kadia parce que c'est biloko ngo na Papa Ross Fitol on dit ba mo wana ba Kadia ba Fitol faut mutu mission a besoin de développer belé parce que oyazoloba ya ka faut mutu mbamo azui garde donc la plupart mais ba mission bango moko bonga considérer bango ba banka non on a vraiment problème té donc loba ba misusu akoza na moi abeto mo ba nyoka par rapport eloko mo ayokaki yo mo biso ba journaliste peut loba trop mon loba trop et beta mabakwa olem suna loba ke lo mo boy bon vitesse à liloba eza na mo libaku so zanka o chango chiffon talaka soso koma kutu basala bord mo boy eza so ko sali faute ozu mo bord mo pembe boy na gomme za pour français crayon mais so comme na encre et na matière mo bo lection likolo pembe pour corriger mais ce qu'on a masolo biso betara o corriger ndé c'est bien après na live na Congo 10 voilà taka live té mais à côté mon gobo bazuyo talaka to comme monde audio biso peut lo bara trop ba journaliste pour donner moi ba songer en fait siko mutu mo gobo côté mon gobo a s'appelle ça leader
lisolo babulu fati parce que c'est leader faut zoka audio pas parole ça mais makuna comme ça ya dit que libanga ne vanda donc so libanga na par rapport à pesela qui Michel Komba par rapport à rapport à pesela qui mi gagner malobaki boye donc voilà libanga ne vandi mais surtout tout les magana ba bureau ba musicien de lo bango ndi bazo boma relation ba musicien à part no biso ba presse à part biso ba chroniqueur ba journaliste ba bureau ba musicien ba ta base ba ranking na bango na milliers na quartier na ba connaissance ba rapport na bango pe ba leader et ça qui ba leader pe ba aussi retirer na batmo m soza fanatique m soza moto faka a soutenir raye tellement yé bureau ya musicien na moto ba weli mwasi ake kosa kuno atonga kiyo musicien ba notongo musicien pas na esprit ajoute temps et royo ka pc lito ya pc confiance que non moto ba tonga parce que le lot format eza ba réalité de la musique na biso mo peut vivre en haut même la presse au monde a musicien bo zanga na bino bien au manquer pe respecter bo lo ba bien été même ba mo sang problème nango eza ki emso asona gina cousin nanga yona cousin emso wela imomi to emso par exemple budiste mara mabali emso bunde pona mara mabali ya habité ya relaxa a même rapport na yo pas artiste pas 800 eza ko boma musique bien zo ma musique et surtout côté biso presse par exemple on a autre chose tout à l'heure musique elo ya ba nka ezelo mo musique elo ya ba ezelo ko ba yanke d'abord so tali kala na Congo pour mutabeta musique ba para ba olingate point ni ba olingate parce que ezelo ko ba bulu faté même so ye awa na mboka mundele place ba kenda yo la musique na classe mais Hollanda toujours ba Jonel de raba ba yumata ba Fiona ba Znavour ba grand peuple ko ba Florent Pagny talaka mutaimba ma liberté de penser abaka balar ni tout akenda na Argentine parce que eza musique eza biloko uta en esprit au conseil loko esprit te yo mos esprit te et tu sais comprendre comment ta musique aux esprit te ba yo peso rapport moi na rapport elemba peut mutuno biro na mo yo peut foyer bat mais loko la scope ba musicien pe mingi ba comment pe na posa azana mo batune mo gogola bango bigogo nyataka bango bo sala nini azaka na bango ti faut pas céder petit na mo ba caprice banine ndelo ko ndeka fo ya ndule onga na ko mona ke galère ya chroniqueur lelo eza owana et puis na ba style ba chroniqueur pe ba koma ba sosamambu pe ba ye ba chroniqueur ba benga na français bien ba fouille merde ba to ba kendo fouiller na ba poubelle on senti que yé aye kutu musique aye ko luka ba question musicale te aye ko luka art et artiste te mais aye ko fouiller poubelle ya artiste pe ba ko ba réticent de bazaka ba artiste ba kana faute te ba chroniqueur ya ba fouille merde baza otiki ma musique bon namona ba chroniqueur be lo basaka ba ma musique ayebi ata note moko te ayebi kutu te ko la musique a combien de notes c'est non yo ngo sala chronique musicale bo yebse non la musique a combien de notes do ré mi fa sol la si wana autant la définition de la musique on a combiné des sons d'une manière agréable à l'oreille ayebi en côté y a découvrir kaka WhatsApp na ninyo yo na boro basala YouTube, TikTok, mbamoka bandi. Ndenge nini, nanyo alobaki boy, non, on a chronique musicale te. On nous saba aventure, on a fouille merde. Yango siko moni peke ba bureau bazu musala. Parce que un fouille merde, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Comment on appelle ça? Bah via les autres. Tu peux pas faire les chroniques OK côté que mon ana musicien ozuma solo que ndako sala et pas ya musicien mususu oyeko memango or chroniqueur musical il faut ozala lokola médecin et ça ba secret médical et lo ba marati et ça tout ça lokola ba avocat donc dossier judiciaire et donc ba ko yeba ngotika kilikili. Mais l'autre, c'est mon don, c'est mon don. On dirait maman Likelemba. Songi. Est-ce que y a ça? Donc, on a confusion, on a placé ça. Alors, bon, bah, mise m'soupe, bah, l'ingénieur, bah, on va jouer maman Likelemba. Il y a songi, il y a songo tobo. Allez, nous les gens qui
Voilà, voilà ça qui entraîne à biso émission pour vous comprendre mutu na yambi pas parole dont to bénéficier bien na bato bolanda biso na bana mike ba génération belé to retrouver to bénéficier to c'est bino pas parole ça la 55 si je me trompe pas na les 31 ou les 31 janvier dans lundi 5 sur 5 5 sur 5 abeta 55 pour bande ko balinga raé pour bolinga pas parole ça ça dit déjà plus de 17 à 18 ans na makambo ya koluba wana ba fanasiki tellement belé bo sala ba cadeau bozo ba photo na ye bo tia na ba Facebook bo Instagram po et plaisir beaucoup ça les gars yango na bato botala ka biso bo soutenir ye bo souhaiter joyeux anniversaire moi Viréma moi Wester cadeau paroles pour ça la chouka na plaisir pas paroles poto za mboka makambo belé so na s'est trompé to plus de 20 ans na poto parce que ba chanda de ba collé ba poto belé chaka ba poto belé mais choix ya robala mondeli pas paroles et ça qui pour ondo yo ka ba réalité basi ya poto ba nyokola ba noko ba utara bled ou bien okutana na balle perdue bien ozora ba coup na basi biso ba indo yango bitina puna suka na ba mondeli pour passer ya poto ba boki bilamba na gauche le côté na droite OK côté moi ça so finga yo OK côté moi ça so tromper yo na kata ndaku ba réalité tout le monde na basi ya poto plupart to le bit nyo sauter pour na roza la clé na ba de ko basi musu batala rapé biso bazana ba basi malam bolongona no balle perdue nani longwana parce que wana te na bi balle question te na bi balle perdue te na bi okuta na balle donc te wala ka se bi yango na personne ce que pesi déjà bon to longo li balle longona no balle perdue longona yo balinga de na mupandi to longo li balle perdue okuta na mer mbala moko pampa ou bien ça ba déception c'est ça question na pour na emso ba déception d'amour wana na ibi makamona te tala nga na 1m80 bogard donc et pour Nabilongi, déception pour Nabilongi. Tu as déception, tu as pas d'endroit, tu as pas noir. Donc, tu as pas noir. Mais si tu en même temps, tu as un soda, vous comprenez? Tu as un jour, tu as un jour, tu as un et c'est là que tu as un palais. Et ça na Kitona. Oui, Kitona. Kitona na Mwanda. Kota Mwanda kuna basi de Kitona. Basi Kitona Mwanda. To yeba mbila kwa père na mbila. Siko na yeba ambulance mo yaki kozwa esiko poko wana. Po mbila epoko wana za mbilo ya lelo te ke o boti na ndenga kalufungula. Oni bomoke na ona ndenga makolo te. Ambulance pena pilo lelo donc parce que accouchement salami rapidement ambulance est na palais pour mère de fala bota déjà. Siko momi moko ala kona zaki toko bakana du côté médecin quoi infirmière il y a soldat qui fit para comme on est na bossa na ngote Camila capitaine Camila akisko ya mundele siko ninga lataka déjà jour ango pour talaka mundele siko na baba Kongo kuna na Kitona wana peti nga jani mutabota maka na yeba jour ango na osaka na libanda kare kota penda bo ambulance momia na kita siko ninga latela kaka donc donc premier fois na mona mundele na si ezaki jour wana ya mwasi po bazaki de Camila na André Para po bazaki ba parachutiste mais même temps baza ba tu ya médical mais ya bambila bon éviter so mona mwasi mundele la titenya ba soda ya béret rouge siko on peut nous sentir que dans un aspect moko boye etikalanga na mutu. Parce que jour où mon père n'a pas tenu une question à dire yo son ngobala moi so obala moi sini ngana bisake na obala mundele oh père pas mon yango bizarre yo bala mundele mais non bana na parler ba osala tout clair yo osala différent donc moni père a boudé que obala mundele te par rapport ya au comment yo mo noir bana ba mindele bon et le kongo les gars nango de c'est-à-dire nakolo baneti moni cerveau ya mutu ezala ko la carte mémoire bon erona na mona mukena ebité soki na si zo ki cliché moko bo zo ki photo check etikali parce que ce que na ordinateur pour ordinateur basala on a boula cerveau mutu de nako za la cirque photo ane etikala ya momi wana tana imwa muke parce que tant usiko na emikili on se comprend na kutani sikoyo na la negrita sikoyo sala lokola neti photo ngo sikoyo ebima ordinateur a reconnaître siko photo
mais ça momi wana te yo tikala nonga la moto ordinateur ngate odo tombo na tengate na so explique ordinateur parce que cerveau ezala monique ordinateur au monara ba tablette on a to simbi ba fondé to na ngobo ba sala on a boula cerveau de soko so cha numéro moko koma combo or evani non il suffit ka beta combo un numéro on a monara pas ni gagner c'est bon mais c'est ça je comprends mais solo to beta écoute na ordinateur so muta beti na tikala na sala bo mo na tikala na nino na mudinda on dirait catch américain bato bimisela nga ngoti lelo pona nini et quand déjà un ordinateur donc ça peut être photo wana et quand on autoti voilà tant que beti mundende tanga monana la negra mama oya koma la negra mama lelo tant que bimi pas photo monyo ne bimi on dirait hier on comprend parce que passe masolo beta maki parce que toi on solana hier parce que na mona momi mo mundele mais ana raisonnement on dirait que ta ba Congo donc on dirait donc abana do balingala to yumto la te balingala te maza déjà na feeling mo balinga ye ba Afrique na komona neti omoni bato mvuluza lobaka ke baroya pongata na mwa mke kala na ndoka ba masolo moko boye oyo mutu mundele moso ya kabeli famille no liputa o fazala mama lek na mama kufa ye ah ouais kala na kini ya bongo moi mundele ndenga linga ba mfeza ka koko na mama kufa to kala ba kanisa bongo ba revenant pour l'africain nous en Afrique kuna na Congo to croya kana na bananyo l'incarnation si que ton basolo mo bongo na obetama so ton solo na la négrite pour la négrite apesa nga kombo mususu na tuni kombo na ye apesa nga kombo mo boy Rita entre temps ngana ki fanatique a fait marai si que fait marai akitana momi mo bona kin pour violana ce comme t'apesa ba gwa ba drôle des choses na vivre la musique makambo bilamba et ba papa ba question mais faut pas oublier marai ndes comme ta ko chapena chaud dedans chaud dehors chaud partout drôle de choses yé tanga beti mikila yé ayina mera mundele Rita Sangwa ce que tonga na tuni mundele ndele combo yo la pesa nga vrai combo na ye a comprendre te oh Johnny enta fait nga faux combo parce que faux combo pesa kinga sanka ye bake ngana la radio fanatique ya combo wana et pas vie marai a même l'abso Rita Sangwa mère à Switzerland mon disque chango ndenge ya laki anga pena oh Rita Mondele ba mo pozi mwana boti pesi chanda te wana za skoba comme na compte ba ancêtre par rapport à l'isolo to betaka na père ah ouais de ce que tant usiko wana za ordinaire to kutana kiti to kutana les déceptions te eza chronologie ya histoire siko tant usiko ya pesi nga kombo wana Rita après ce que to bando kangana na kombo ya Rita ce qu'on zoka na suka le même jour à Pierre numéro to izara mo ba fier non des ala kaka te apia un numéro le même jour te parce que hier azalaki kovanda voisine ya master na ngai omba moni omba oyo petit beaucoup voilà ba omba ki ba voisine siko ngana yaka na ngapa omba donc ayibaki ne to komona na quoi donc on a un numéro te mais kombo na enda pesa ngai ya lukuta parce que kombo Rita wana ya ona landela ngoti siko na suka tant to komokangana abisinga te komona ngeza Rita te na betaki yo mauvais ma pas comme fanatique parce que pesa nga vrai kombo menga na garder ka Rita wana comment est-ce que j'ai ya moni eboti Rita Mundelendele ah ouais eboti la negra mama ibo pese Rita tikalika wana Rita tikalaki Mundelendele ye mo so mo baya ngotango siko makambo komi je komi bien komo baya Rita enta pesa komo na so mais komo wana siko na chomso masqué Mundelendele bimi Mundelendele na suka eko koma la negrita parce que ba mindele ba koma ba indo ba koma mindele yesu kwa koma lo bana lingala siko to bota bana ngasko na boule idéologie père bana ba ozala zampembe ozayo mo mwindu ba lo po bana ba bunga te chanza mulumba la moko parce que kombo tikala la classe embria ba petite tembre ba ondeni ba chanda mulunga ba français te chanda mulunga te chanza mulu parce qu'on a français signification ngolo ba aller plus haut donc kende kuna plus haut parce que facile pour que rapide c'est facile la famille ya negrita la negrita ba accepter on se rend poser sans papier tu n'as sans papier te na papier na récépissé te na pas papier pendant que reconnu na gacha mboko ngane ya wasiti ah ouais donc bolingo ya mwasina ya mutu mwindu no mundele zaka pona papier te na biso tunika question te wana pende zaki bolingo papier te la ka pecha na 18 ans pecha 18 ans
siko na papier ba réflexion rapidité siko na famille na bango ezalaki sans polémique côté ya ba parents na yemoko mais côté ba kokobar na ye moi ba tunsu ba cheki ba veto ba cheki bon ba veto te mais ba poser ki ba question parce que ba tongo ba ya ka boye au monde on tout talaka ngana mundele lelo 25 ans et bêta 25 et bêta donc ebele o tozala na bango ebele bakima nakozo papier mon cher s'il te plaît mon mulongi bato ebele o tobala na bango ba époque moko banyamuka y compris ba bazwa ba petite ba noir ba panzana ba musu ba mazana musu tozali na moto ki tozala époque na ba mundele ndele ba koma na ba 4e mariage ba musu ku ba 5e mais lelo o kan tout les magas on a vite fait pour tous les cas ba massa o ba bala ba noir ba bala ba na mboka ne yo tsholo ba bala sila ba musu ba bala ba 5 femmes ouais ba koma ba 5e femme n'est-ce pas ça 25 ans mais aux ara moi simoko ouais lelo ba regretter rappeler que il fallait pas tout bala musu ndele ba c'est ba noir c'est des merdes ernion c'est merde ba musu pe bana ba noir na ba zaka ati lelo hein le zara parcours zara donc na ko ba pete ba regretter na eza question de libala po umela to po simba to ça est question poté est question état d'esprit non tu expliquer nini mundele ndele ani azaka umuta koma la negra azaka pembe na poso mais esprit na kati yana nga ndenge moko ngamo mudu emo na bossa na nga mundele na bossa na oh ozaka mundele na bossa na couleur eza na ngolo côté yo zaka mundele na kati nande oh so na tomboli o poso na to muna mundele voilà merci on les a pour na bateau ba mitunaka ba mitunaka mais biloko na biso pa lambela tout tranquille yo tout côté wana donc obi fumba mundele ndele donc bandana manda o dami fumba ne fumba we gagner na mona ngote na ba poto côté fumba o donc ba ko lega na bango ye na ba musaka ya nino ya ngai na mpaka soko leke mais fumbwa donc match à likolo mikolo ko tu pondu ba petit ba komo lela ba pondu na ye donc baxi sou ba point kota pondu la negrita ba pondu wana et ça dit plaisir aux ala qui na au côté qui na tournée héritier vite fait na Espagne makamolika inde ni que na qui on a comme témoin il y a concert héritier Espagne Espagne yaki kitoko ezali concert ezali événement ezali conférence de presse tout ezali bon concert na ebité so concert ba benga ngo nini pour ba tubaluki lango polémique et logo ça en Espagne ezaboye il y avait foire internationale pour na tourisme Madrid ezali capitale mondiale il y a tourisme Congo et tikoleka 40 ans baleka suna ba foire wana te nasi oyebi na Congo tozaki na foire na so to benga fikini nzembo le DJE biso tembe na foire ngana ndo kende na foire ya Kinshasa na o matasukisa na mwambe na matate ponga na koka ba jeter na koka vertige te mais mwambe ezalaki wana basukisa ba maki tolia ba barba papa to benga ngo moni ba popcorn masango ba popcorn to no benga masango foire ngata na kola to benga masango foire to lia ba papa ba bombo mona na ba coin awa ba teka na ba coin moni logo mo to no lion pour na foire à part ba G biso to ba mike oui on allait là-bas pour les G mais il y avait les pavillons oyo ba exposer ba biloko ezako za la foire internationale oyo bo mona ke ba étranger ba ye ba pays musupe ba ye ko exposer ba pavillons za kunga na kati ya fikini wana ya osana te na okande foire wana koma fikini ba komo teka ba lupango ngana yebi kezo za la ba pavillon et puis un foire national aux kaka ba région les 9 provinces de Kinshasa exposées donc na bumwana nanga biso sonde tozana ba tutu ba olandanga o ba yebaki foire ezalika te ya osombi masango zu ba bushoke ta la concert onenge koma lelo de lokola siko génération Kabila génération bato ba lelo ba yebika foire ba keta concert a fali ba yebi foire héritier watana ba robeta de mon foire et comme moi compliqué na mito bato belé bazana amne msuzo na poto ba kota na mo pe foire nga na lobate foire ya ba pavillon parce que ça ga fa boke na ba G il faut ça no ba pavillon vous visiter no ba pavillon vous visiter ba bilosco foire wana na Congo ezalaka susu te depuis le pillage
bapia foire bato bamema baavion sukisa wana ya bamaki bakenda nango na bandako na bango bakoma kotala yango bazoyeba te basala nango nini bamisusu bateka yango na bakote bato batekaka basaka banzungu basala yango mbodi basali nzungu bamisusu basala yango bongo en fait foire yango sikoyo oyo international ezala na Madrid ezalaki na lupango ya roi kaka ndenge moko tozomona na kini wana mais sauf que wana ezalaki forum ya tourisme oyo ezalaka tous les années comme Madrid ya capitale Congo ezongi siko na makambo o comprendre nga pe neba na ke kotala mamandule pondule kobeta mais tango na komi kuna ministre Modero Ntimba onga mona omobenga Modero la Firenze muto atakaki le taureau à domicile avec Weston en Pasula chasse yes comme tu expliquer ngake o yeza ba opportunité donc tu es na tourisme tu es exposer tu es exposition quoi ouais tu es présenter qu'est-ce que le Congo peut proposer pour le tourisme pour comme ça foire il y a tourisme donc eza foire mais il y a tourisme yelo moko ka tourisme donc dans le ministère tout ça na Congo on est il y a tourisme ce que y a ko présenter pour na ko benda ce ko ba touriste parce que ça fait longtemps ba touriste ba kenda suna Congo te Congo là comme ni Congo là ko na Kinshasa moi na matete mais nano akoma ko tutaki santo te mbanzangungu ayebi yango te ba jobele bazalia moni bomba ya poto akoma nanu kwangu kaka kwangu akoma te kenga akoma te moyo ngai na Congolais mais kenga ayebi te to yebi ke ba touriste ba obima na Congo te ba ye na ngosko na Madrid pourquoi abenga inga na kende kuna na kende participer pour na mona na mema sangwa na mitake messager parce que ba touriste ba utara awa yuzo na ba masano ba mindele oya ko rolo ba peke bon na moi 2000 € nanga na zo vacances billet nanga kitoko 800 balles moi 1200 na futa moi 400 logements moi 300 nanga na olia et kitoko moi 400 mususu na somba ba souvenir batona bazalia bana o babotama awa batikala okende kini te bakomo ke ba Dubai lelo ba petit ba ke sa ba snap na ba Dubai OK tona ba place kutu ya danze oso pecha kiti akomi vena na parc de Virunga ou na volcan place pelaki wana a snapper ba masane belé bazo que ça la ski na Congo obi combien de ba masane ba okende enfin que ba mana ozongela kokende na Congo biloko balobaka wana o mboka eza pasi ba viole eza kuna ba pecha le ba omona ba pecha multinational bon ça va perdre na bango ah non j'étais au Congo franchement un beau pays la nature mais Dieu les a gâtés mais il y a des viols qui fait ça tam super na mom ta finansaka batona bazora ba koltana na carré minier wana per pa kota la ah moi na ngalo bilo moi mutuya totika makambo mais eko za évoluer na tourisme donc tourisme on ezali kuna siko pona ko couronner yango cerise likolo gâteau nde balobaka il fallait hériter sikoyo abeta musique parce que la rumba vient d'entrer na patrimoine international ya UNESCO et continue na musique rumba kotaki alors faut là que ça bango peke soko mati bangombo tamboli otandi omeli baboko bani tango ovanda mais na suka fu moi eloko mo musique mo musique on soko wapi rumba ne ochokota alors il fallait mutumo pas là quelque chose wana alors toi un hôtel mo ya ngolo elaki kuna ya roi kaka Mario Totorium n'est pas tout zalaki héritier quoi bête kindule basenga ika congolais on a passeport non congolais oye au kotinayo soko za congolais te par l'invitation il y avait à manger il y avait à boire voilà le roi mutachaki biloko na nyonso a pesi passe à nord Congo kotina ba faire. Na comprendre mais tout le monde il photo fallait circuler qui période de avant héritier était concert avant 2 jours tout le monde il battait affiche mais il longue fallait la chemise à jean il osaki sur place photo fallait ezali pour un message ligne parce que fallait ezali sur place et puis tout le monde il peut programme il fallait qu'il faut qu'il span orchestre naé programme ezali programmé au biso to yeba qui était que presse qui héritier moto qui span en groupe naé non c'est une bonne après tout le monde photo fallait circuler na ba Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07
68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. On les a bien parce que tu es polémique et belé. Non, tu expliques bien ça foire. Na kacha foire, ils ont un pavillon. Mon dit à ce que tu as, tu as un stand à Congo. Na stand à Congo, tu as un écran. Na tu le bien, Rumba, ils ont fait partie parce que c'est qu'il y a tourisme. Donc qui dit tourisme, bah tu faut pas voyager bah na Congo, bah découvrir Congo. Il y avait qu'une photo falite, bah photo mama coupé à la qui. Bah gorille de montagne bazaki, bah bonobo pe ba la qui. Bah lika kumwa bi mikolo, li tsugi li comment on des okimangai. Wana ministre modéro timba mtaebi comment lika kumwa bi mikolo ba présenter qui pour ba découvrir. Tsugi li tienne lika kumwa sikabimi. Oh bah biologiste, bah bien on va ne ba to sala ramambo ba nyama. Ba biologiste mais plutôt anatomiste, anatomiste. Bah on a pas ta nyama. Anatomie non? Bah anatomiste so ba biologiste. Nyama na bazuni ngaba no triba ke étudier abimi na ndeni siko. À part wana ba coltan et qui présentait, à part wana ngomba ya volukeza qui présentait. Pas tous en musique s'il vous plaît. Mais na zo na musique na zo la kisote. Bien sûr, siko na musique. Mais pour ne comprendre. Et puis c'est la polémique, tu vas comprendre que tu as foire. Sur le côté musique, auto côté, dans un patrimoine de UNESCO. Photo il y a héritier Bandaro Bima, il y a Fali Bandaro Bima. Pourquoi? Fali c'est un grand artiste congolais. Non, non, là, na TVT. Les gars fiche à concert, s'il vous plaît. Non, là, na TVT. Nani? Photo, non, là, photo, donc, genre pancarte, photo ya Fali na pancarte. Les gars qui pancarte c'était. Oh, tout le monde est secrétaire mais permet les photos. Mais ça pancarte des écrans. Mais vous n'avez pas photo héritier mon intégral. Il y a héritier Pezali sur télévision mon héritier. Et ça écran les films qui défilent. N'habite Michel il fait la technologie moi je sais pas comment vous expliquer. Ce qui est logo batang écran. Bah mise le affiche. Yo tambo en autoroute. Au moins on a tenu ba panneau publicité mo panneau mo rebeko publicité mo bimi boy. Oh Jean-Paul Gauthier Malas. Kalaming était bou et comme nango essence il y a Dior et tourner rat. Ça c'est la technologie, il faut la tank sans sous bateau. Et ça qui panote, il y a une affiche. Non, mais on a qu'à faire photo. Exposé. Non, c'est l'écran. Bon, c'est bon, il y a sur place. Il y a un solo bas. Miro Bimbo. So ba on a système écran. Parce que film on est bima. Mais ça va changer après quelques minutes. Sur une minute, tu vas te demander qu'il a fallu. C'est le truc qui tourne, ça tourne. Après il fallait héritier au Biazaki après Misseni. T'es ngalé na qui wana, il fallait longwe, héritier Koti, mais ils ont défilé ba rumba nyonso. Ba photo à Misseni no défilé. Te onga na monaki ya fali na monaki ya héritier ya nini on eza na pavillon na foire ezate ko photo fali concert ce soir à 20h yo monaki ba komi concert à 20h ou monika photo quoi eza mabe c'est ngana biza mabe ka tokende ko teka kongoti mais te nabi pona ko ba polémique na yo ko to funa cha cete pona ko ba polémique congolais faut tika ko za zoba mais oui faut kotika ko za la zoba eza mabe te eza bien kutu Congolais faut tika koza zoba. Oh caméra na ngoti. Tika koza la zoba. So moni ba nazo expliquer parce que tu as une question. Mais ça c'est un truc je sais pas, ça me rend fou. Comment les gens peuvent être bêtes à ce point-là? Panneau, il y a écran. Oh technologiquement les photos changent. Ba ko tu ba photo na so et manamira. Un moment, babi va projeter, on va projeter, c'est ça. Va projeter Miguel. Après Miguel, va projeter Papa Rolls. Après Papa Rolls, va projeter, je ne sais pas si c'est belé, on va pour comme on a bango, et ça, mais ça, parce que tout le monde, ah, Ndeni va projeter Papa Rolls ça, et ça plateau à Miguel. Ça c'est la con, non? Mais parce que mon tout le marche solo, Toyoki, donc tu y a mieux parce que yo connaît. Il y a un lobby, il paraît. Quand peut-être qu'il a fallu. Azu tenté de bachirichi, Ndeli soyo zobetam. Bon ça m'abe. Non, il faut confirmer. Il y a un habit, yoga. Yoga sur place. Non, yoga. Même sous l'histoire, yoga la musique na ozaki c'est pas ça. Quand peut-être qu'il a fallu. Il paraît.
azui tenté ba glisser comme pas héritier. C'est pour cela photo on circuler. Mais on a le but. On a selon les toki. On a vu to que non quand photo wana na tikala au monde te photo mo kuna même héritier zeka ba komi affiche na ya nini ya album ne ucho mami Anjimi abimika photo n'écran. On est là parce que toteka Congo. Là-bas les foires là c'était pour toteka Congo, toteka tous les produits. Fallait c'est un produit du Congo. Bien sûr. Qu'on doit vendre. Puis matière sûre. Bien sûr. Au même niveau que coltan. Bien sûr. Quand tu vas Fali, c'est pas au Tekeloko pour la thé. Bien sûr. Alors pourquoi ne pas les vendre? Mais jamais moi j'ai vu la photo de Fali écrit ce soir, Fali va jouer à Marriott, n'Espagne, na mon monté. Maintenant, ceux qui copent na yé n'ont lobby wana. Ngetoyoki. Et il faut qu'on les fatigue aux azoba. Ceux qui copent na yé, avec y a qui na tante qui na osa cop à Cameroun, mouton soit bêti. Alors il est où le mal? Tu es à Paris, Papa Rolls. Tu es à Paris. Non. On comprend quand même. On comprend. Bisous nous on tout non ba question ba tout. Ah mais même temps yo memeli bango funa gresende yo. Promets ça monter. Ah oui. Tu es na Paris. Chez Djonga. Ouais, chez Djonga. Papa Rolls. Comment maîtriser kanda bien? Ouais, fait n'habite, vous n'avez pas kanda. Bon, sinon batuni ba loba migi Papa Rolls ça fâche rendre mbala moko ndi fâche rapide. Bon, mon dieu pas le tourna na quart de tour. Siliki. Na siliki niati ba combattant autokuté ba monter na répétition héritier précisément parce que ngana moni na combattant ti ba 2h du matin na longo ki na moni na combattant après babina siliki to yoka kaka ke ba combattant ba pesi ba lancer message na Djonga ke répétition ça la matin héritier matate Djonga pas une réserve. Mon réserve que après ça accès na répétition. Exemple le connaît parce que azoka quoi à cause ça na le ngeti si arrivé héritier yende ba se mettre d'accord pour la répétition vraiment yoka pour un peu éclaircissement de toutes les façons Eloko Liboso c'est Djonga qui a fait appel à héritier à aussi la répétition pas naé voilà on a habité voilà c'est une peu information c'est Djonga qui a demandé à héritier à aussi la répétition kuna de Djonga héritier aussi la répétition à wapo et foula place. Ouais. Et ça, bonne chose pour la communauté. Ouais. Et dès Sigo, Tchongandimi, Tchonga va ouvrir les portes comme c'était entendu. Na 17 à fond les portes. Moi, j'ai des gens, Cédric Aloui, Sambouissa, Aye, Namutunaye, à Fouti, droit d'entrée, Tchonga d'habitude. Ils auront 10 € avec conso. Mais jour où on a, Tchonga Fouti ici, 20 €. Sans conso. Cédric Aloui Sambouissa fouti 40 € pour nous inviter invitaki ba mon héritier. Asombi Jack Daniel oyo na dépôt ba on métro. Tu nga payera na métro ah commerçant. On a na métro et ça ba oui €. Asombi bouteille mon 100 €. On a na 17h. Na 18h ba on met la kitoko ba tie musique héritier na kati ba to ba ko to ba futa 20 €. Et comme il a 20h Tchonga, il va faire les bébés gâtés. On va petit dans le miké bobé tabale pas et balé comme il lengi ya bimina sima ta la balé na mona ndezo banchodi ba lulu. Azela balé bimina pasa kanyango pia akimia ke kota pa na bango ta kati mino match. Tchonga so nga sa so ba biloko na plein poto. On se comprend. On est qui boumwana et 3 cop oyo ba combattant sur bima. Ils ont en plaire pour bino bozala kité. Na expliquer yo. Omoni ba Zulu ba wesh ba pecha ba wesh ba ngonde mutu ba bandaka na liboso ko revendiquer parce que zali ba cop na ba sécurité bon doit téma na ba porte ba concert ba magamunyoso ba congolais subitement ba changer G et comme une porte au monde ba ba malien ba guinéen ah ba petit ba télé ba bi mais non il vit à Ponga ba Robingele ba Elogata ba Gizi Mwanga ba contredit mambo na lobate soki Kofi azwa enlèvement oye ba zoé bela na musicien oyo nani o te pa wazeko nani Joss Dena ba beta concert monté à Zénith bayara ya liboso na ba nani na ba Cindy voilà Cindy ouais on dirait hein premier poto Cindy te on a poto Cindy te ah ouais Cindy te on a ba J3 ya ko tabeta concerté ba leva bango na kacha bus ya olome bakanga ba pomba olome
babaki nanu bamise bakebomba bango na cave nga azalaki na barobingele baoswana kofi baosenga 5000 euros kofi olomide so aza franc obeta mine jour lisolo po tonda olanda ngo en live kofi azoproposé 2500 euros babiso babi non vous avez tué notre business biloko bokomozwa bamalien basénégalais baguinéen bandosala makambo oyo nous on va vous faire vivre moto quoi que ici c'est Paris on comprend Sola lisolo jonge continue lisolo. Mais nazo expliquer oti. Sikoyo. Biloko ne bendi ba Zulu o bazako ya oyiba na ba linette na ba ticket pa ba momi ko benda ba petit ba kabelo ko botola ba ticket ba biloko na tout ba transformer ba moko na bula komba. Raison na bango première revendication soki ba Holanda nga première revendication ba komba ya ba jeune ba koto yo ezalaki ke bulo na bango. Wana nanu combattre ya politique. Ce que Tchonga, biloko tu wana sali ba vantiki to sali wana n'importe na che banani ba Mamadou Doumbouya ba Jomo ya ba géant o ba sisi na bango guerre ya Malite a che bango na baza près ba chaud pour ba beta ba congolais de tout zone ça la sécurité non te wana sécurité parce que les gens ils étaient très agressifs son notre petit ngala ba mamna yebi. Donc, non, parce que on doit corriger ça. On doit corriger ça. Les gens ne peuvent pas me faire passer pour un fou, un mec qui rencontre des bêtises. Non, on doit corriger ça. Yo so mona yeb sanga boîte mo ya ba malien, to ya ba ivoirien, ba tia pomba, to ba pomba ba congolais. Ba chura mboma ba pomba. Asa maître, asa sportif. Mais bon pomba za maître dit. Pomba za kuluna. Non te oh petit bino yo moni pomba ba linga le bandi le kuluna na mo ebimi na sima ah pomba za mukolo kuluna. Pomba lingolo ba muta makasi. A maître donc muto so yo betchelo ko senti pomba. Kuluna biso pomba muta kuluna non? Eza bongo te. Kuluna ya kombo ye lobia. Eza leki ya pomba. Donc voilà. Oso yo ka yé asalaka na boîte mo ya ba ivoirien poso ba ivoirien ba langue abeta ba ivoirien mais ba malien na ba beta ba zaïwa ba guinéen na ba beta ba congolais siko yo ozu coup de fil même pas ya combattant il y a un musicien poser une question moko soko za koto yo musicien na lingite soko koto musicien et je te confirme ils appellent il y a un musicien na staff na e pour kaka basimbisa héritier touche coup d'état manqué Rosa na ida musicien tena nga ko kena ba jamais ki onate na lobi bien que ezaki la main noire te mais ezaki la main blanche donc c'est-à-dire le beaucoup moins ya pembe ya soin ezanga na mope problème mais ekoti na salité siko si migné o benga doti ozo comprendre faut nyu kutaka ayo ka solo point barre coup d'état manqué siko chonga yo selinganda ozo un esprit te note so po betandu le faux esprit faut ça la nganda faux esprit faut ça la marambo biso ça la ya ba presso faut ça l'esprit so ça m'esprit te ko ça la noter pour osala malanda osala ba biloko mona ba to sana ba kingana tenga ka mutu te nazo ba mamnenge ya laki ngala litaka pondu les zonga alors chonga tangu yoko mi ko sala sko je moko boy okosela ba combattant makambo na bia tangu so to bunda ke ndule zonga sko yo chongo zo bunda pona nini otikala kana chonga Suzanela kosa donc ndule zonga te des fois kufi chonga ache combien au fait, le dans la plainte, mon réseau à Versailles, 70 000 €, il doit payer comme amende. Tu vas contribuer combien? Après ça, il fait 10 000. Abengayo, ok, filmé. Pour nga na moni na audiete, yo abengayo, ok, ndo filmé, qui a cotisé 10 000. N'enga ya profiter de la musique à Congo. N'enga ya lingi de musique, maintenant c'est faux. Vous comprenez? Et on va combattre. C'est pour ça que nous avons prouvé. Nous avons dit que à match. Ateka match on a teke la ngomba combattant dans les vides comme ça combattant la Mali là il aucun temps on moi Chine combattant la ligne ya zo banga malili bokecho ane na Bruxelles kuna bien bracelet et so mazana bracelet bokecho mais oui bana journée mais depuis makambo ale ka ba ta na bracelet au moins na ke soir zelata ba longole bracelet goya zano calme azana bracelet bokecho bracelet na lokolo et so agena na saka na butu et on a des choses avec des na chaîne alors si ndika ba carton aluka alerte mais ça boulot tu ngapena sala rat na sala pena ba chaîne na sala pe bani ba préparation na sala ba boulot na nyos niveau commandant ils sont ba pote belé aza commandant ya ndenge ni aza commandant balabala mutu omoni ba commandant na tout et tu na mutali boso banda grade capitaine Kadhafi bango tout jour babe masomboza grade major ezaka pa Diego musique
azui major pour les capitaine Kadhafi babe masombo yebi mutu na ngai odombo zaka ni colonel ya zaka commerçant akoma colonel tanga yoki ke babe masombo komi major ye maman che colonel le babe jour ne ba kombe kufi pour jour baba comme major petit nanga capitaine Kadhafi na mona ke souté alobi ah vieux tellement mbo babe donc yo comme major donc ba komo luka garder les parce que combat o ezai combat ya ba Hervé Kodia ya ba Christian ya ba Thierry on a ba petit nanga tongo ba Rigen o ndeko faire gani kende ko tuna ya oyebisa yo batona tout bazalaka te ya ba Robingele on aime sûr que bango ba ya na idéologie ya boulot na bango alors tchonga tant on azomona ke tu nous ramènes des grands gaillards maliens baza arragé bangi ba beta bato mais je dois prendre le devant un leader il faut expliquer tchonga ke soit tika kopoyo soit tu kopes kozonga na Paris soit tu kopes to pesa na bana ba kotoyo ba gelor nzongo au senti propriétaire il y a restaurant na yemo na kati ya Château Rouge héritière ya maman Andi ministre to héritière maman gelor nzongo Andi ministre vient so Freddy Mputu vous comprenez asombi na nière voilà tout ça la publicité na bon tout publicité tout fais ça là pour tchonga comprendre que ba je wana ko sala rangote bon siko pona nini afungula ki porte pona ni répéter salamaki yozo ki ba menace pourquoi tu as ouvert ozo kan chino na zui j'ai attrapé les coups de froid à cause de ces messieurs là parce que il a mis des grands gaillards des Mamadou Doumbouya parce qu'il prêt à sauter sur moi na tikali libanda mali limbule beti et là je développe un engine à cause de lui. Merci Papa Rolls, merci à tout merci na Evan Tumba na Kation Vex, merci na soutien Evan Tumba, merci na Jimmy Chimanga port de la chapelle au Belgique va conduire bien Jimmy Chimanga, merci na Kelly Tsumbu Ojeps de Paris, moi na Paris à solo Ojeps Kelly Tsumbu, merci na Douve Moeni, merci na Yagi Baena colonisateur de la SAP na Kata Italie moteur à Sevi Baena, merci na Andy ministre, merci na Vienanga na venanga Kelly Tsumbu une fois de plus. Merci de retour dans l'épisode de Mokolo, Mastananga Monsolo Mario. Merci Monsolo Mario. Merci de retour à connecter branché. Chancel Mbemba de midi. Merci pour tout. Merci na Gelor Kanga, merci pour tout. Merci de retour dans l'épisode à Sénèque pour moi. De retour pour connecter branché, pour partager émission et émission qui n'est bien tout on en a bien na Kulutu Papa Rolls. Papa Rolls toyé na la peine ça va merci. Ouais, vite fait on coupe ça. T'as trésor au coco. Le concessionnaire anglais on peut faire ça vite fait. Qui est ça non? Chacho Pipo de Madrid. Toujours. Tito de Verano, Imbondero. Mobali ya mère Toyo. Na mutunanga ina ni Brice Kisombe. Le pétrolier de Daesh et puis Johnny de Feland. Talara na suki wana. Congo dissocie Zidane Figula to pesembo te Zidane Figula to pesembo te soko na biso. Zidane Figula to pesembo te. Pas parole, c'est déjà conception émission de la vidéo, soit photo. Ouais. On peut s'appeler des vins parce que tout le monde était vers la fin émission déjà. Ma photo est ndeni wana wewe koma suso ndeni photo ne bimi kuna émission ezaki yaye voilà ma première photo to pesi Flavie Panda Moté on ndeni photo na bimi na émission en tout cas la négrite mondelendele o mona makambo Flavie Panda to pesi Moté to la soit photo to za pango. Ouais, on va journaliste en bokati. Ba drapeau. Ba kombo yebite. Na batende ni. Oh Ingrid Kabongo a dit l'ondolé le célèbre mutunangai, ya bisotu. Mami il est la mon école na biso, tout en école moko. Ah bon? Oui, nga zaki na classe likolo ya zaki na OAC. Masa nga mo banda o craquer mabe. Bis Jos Kabinda. Azwepe. Bon, masa pa ki boga métisse. Bon éviter lito yango so suka ndeni bon mami il est pas ki kanoa. Bon noir mystique n'importe quoi on a uniforme il y a autant de littéraire oyo ikade yong donc na bango toi ba journaliste mboka bazaki na mokonza mboka Fachi Béton bazaki na mokonza mboka c'est-à-dire bazaki na Fachi Béton na wapi na poto là au troisième jour na poto na kin oui ouais. Siko les saluts on ngi komona bande ko na yo balende ou ba uti poto surtout ba ser na biso yika ba yado
il y a dit plutôt il y a dit Londolé au PCM de sur l'ambition à Kinshasa bah tu en France délégation invitation présidentielle pour na ko sur la maramou Italie presse en tout cas ils a bah reconnaître bango c'est une bonne chose na ko lobani mais ce qu'on a zako courant mais na monika ndengo la singa wana n'information zo pesa ngai pour na ngai bon salinga c'est bon quoi na habité na lobani et ça na ngai ndengeni non ils a biso la gissu tu au zakati na en fait mais simbi je peux ba mona nga ba supporter pe ponga kende Madrid na igana modero la Firenze wokine misimbo ke meningani oh papa ko sozi 1 million 1 million non c'est une bonne chose mais ce que bah c'est ça makamni ba kenda solo la kuna il y a pas de souci en tout cas c'est une bonne chose baza ba comment on appelle ça c'est des gars valables au ba ko peut représenter pe poto na poto merci na Léo Mokolo merci na master nga Mario Mosolo merci na Flavie Panda vient Flavie Panda merci pour tout comme soutien ça la pour nabiso Flavie Panda nzamba shunga nzamba Barcelo Flavie Panda question ngeza 25000 bungi ya matanga général des FAO mais ba vidéo circulé vidéo mon autre la ya Manda Chante a réclamé Bendo Son afingi bango miibi a sepeli teni benda finga benda ko finga ba miibi te Bendo Son grand pote Bendo Son so wata to pese mbote abi bendo ko finga biso miibi te parce que yo na Congo sala la loroté comme musicalement parlant sala la loroté ko finga bango miibi te parce que biso mbongo wana selon Manda Chante mbongo ezali mbongo ba transport ba orchestre yo Bendo za na orchestre te ba opesa orchestre no nini ozana batute ba na musicien te mbongo wana 25 chabana selon Manda Chante ezaki mbongo ya ba transport ya ba orchestre ko ba kende ko la général des FAO. Bon, au moni, on a petit frère Bendo Son. Moni, n'a pas na, son ina kota ma discussion avec musicien. Manda Chante na aja petit nanga. Mais na ninga ndule a master vie nanga. Akoko ma pe yaya. Moni na Congo ça moi vice versa. De tous les musiciens sont les collègues de mon grand frère sont aussi mais yaya. Mais il y a aussi des petits là dedans. Mais bazo so na bango ne bi ke Bendo pa ninka. Ako répondre depuis manda kitoko mais nga pena ko zo charge te na tindika manda soki côté na kendo ko mais na ebike biloko lobi wana akosi na e parce que ebike Bendo sala e faux perso na ndimite manda na nzembu moko o eleki e faux perso Bendo sala ba vrai yanke azali na boule vrai de nzembu wana so zuka e faux perso na vrai yanke na si Manda so bina ya luka banzembu oya beta na thème na fond o eleki banzembu wana ezate kozala na orchestre artiste ne meurt pas peut-être Bendo il a pas de groupe il est victime il y a Viva la musique qui est orphelin des pères et des mères nandule mais kokota vraiment ko sona na bango ngana muto ba musicien manda ko ya na sali pe émission. En tout cas, on a bien placé, mais on a lobby que Bendo Salani na musique on a kosi parce que Bendo a tcheka des chants et faux perso na vrai yanke so manda na nzembo moko il me suit a petit na âge a vient en tant que collègue à mon grand frère mais il a seulement une chanson na ebiga na vocal o Salali na wenge mais chanson o chapena que Bendo ache Yache et Bundana des plans dans limite manda malgré il a un groupe et puis il hérite c'est ça hein? Quelqu'un qui hérite héritage il hérite les héritier le truc de papa Lutumba mais ana nzembute oyo et rolongola banzembo Bendo wana et puis de deux il faut y belo moko qui est mbonga matanga hein eza mbonga matanga oza musicien oza na guya bi Bendo na groupe te normalement fait bazwa mbongo na bango lokaba bango na ba groupe ba futa ba transport ba sala rat bana lar mais ate mbonga matanga bozwa ngo bo bando ko blo mais ngalo kola elekeli na ngonga te ponga masa na ngamo ba kufara kala to bana mike komone Eva na mona na to chable e bible oh tuti ba makala bani bo pour la petit chéri ba ke ba wenze na suka masa na ngamo bo dakin na masa mo bondol na bifidi mbongo vene côté na suka mna premier fois na mona to ba olia mbonga matanga
mais nga pe na liaka poser quoi kindoki pour ce quotité ba lo yo trahir ba somba kwanga na Thompson na mbonga matanga pour biso to koli na époque pina kunde bembo bangango on a époque Kotrakin na Pofkin yo Kotrakin sofele mutu muke kingo fini donc ba masa nga ba lia mbonga matanga na yo pe oliet Tolia Thompson na kwanga bolia mbonga matanga kasi on habite Tolia Thompson na kwanga donc ebandela kindoke banda wana donc manda ebake na minute nde ba lia mbonga de fao ba lia kindoki oh mais oui ba lia kindoki donc bake ko swana kuna ba on même ne ke bendo oza ba munoko lobele bendo ayu mate nga ko za na te pona ko swana mambo bendo boye po nga za mto ba musicien omoni ba tuni balinga so ba ndikamba bendo ba ko tsanga na kati te ça va bien te bendo pa sepelanité pour bendo ebi nga régler na manda am kola manda musika ponga pe na mkola manda mais nga na petit frère bendo mais vous avez polité na bando kota mambo na bongo non na sir na plus vraie réponse non c'est ça merci bande autour la biso merci na bana tout monde entier merci aussi na yo na opportunité merci bande autour ezala ki pa parole ça que invité na biso to bando yambe plusieurs fois pour na ba analyse so makambo eza to bando benga so ka tona na malili mais so ki eteye tiji bono bima pour to chambanga merci vraiment to mina suka mo ba remixement so eza eloko na oloba bana poto modero Simba ministre du tourisme ongana obenga modero la Firenze aeli biso cop na biso zake bo monter ba structure oyo okozwa pe moi 15 personnes au même bango pena tourisme kota ba Congo bakemona ba oba Stanley bakemona chemin de fer ya mbula matari pas sala kiango bakemona pas Diego ka komana libanga 1400 so combien on a la découverte de la embouchure du fleuve Congo bake no mona lisolo wana ba omona ngo ba omona biloko belé ozuma 15 mindele no memba on sécurité kitoko azopesa ba agrément ba benga on ba agrément ba papier wana ba ni modero Simba za jeune ministre ya sika ina masolo parce que ba touriste toko tsagu ya tourisme na Congo toteka Congo to sala on kate publicité mabe to bike mboka kufa mais mboka wana skoto donner la vie à la matière morte idéologie à président de la République oya pesi na masolo modero la Firenze na gouvernement ya sama lukondo ba tomboli siko idéologie yango mona to na Madrid boy ba to kene ko lia mbongo ya mboka te mais to kene to zo idéologie nga tant que messager na yeko rassurer bino bana Congo bozaka na poto ole bokende ba Dubai na ba master boke kozwa ba RNB banda kona bazwaka wana bovani wana ba piscine on est là on chill on se non là maintenant aller chiller les ntsamba au Congo aller chiller les lotoko ya 500 au chiller mete peli aller chiller les lungwila bo pesa ba goût bato ba kele ba maboke biloko bele ba kwa muntu ezali biloko bele ezali STP malembe Jésus Fungama ba montagne ba biloko belé et puis plus bozo ba vraie information allez visiter il y a site www.tourisme ministère des tourisme RDC kuna bozo ba vraie information na ninge ya solo au ministère ezopesa mais solo sali association na sali structure na yo tu vas voir des papiers ya masolo po obandolongo la bato en peu pour kumbanga kisasa au sala balar na yo tu m'appelles j'appelle modero Simba ba oyambo kitoko na Congo sali dossier à la complet okendo traîner te na tête du fleuve na zone côté wana ko Simba te sala dossier na ba norme donc voilà oye obengi to bengi modero ba yambio na kin o vendre ici parce que nous devons vendre le Congo awawa. Vous comprenez ma solo ndengeza? Si. Donc message yango yangwana. Merci na bandeko to balandi biso.